respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino ata fouché tozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi bisika nyoso oyo ezwami biso soki na moi soki na tongo bonjour na pokwa bonsoir ebola mwanzambe etika ote ezala na yo na ndaku na yo e amuna banda to pe satan nzambe merci pour na pema oyo apesi biso ebele ba pema na oxygène ebele bazo pema ba ofutela mbongo mengana yo to futela ngate lokote ezangolo tozwi tika tozongisa matonze pa nzambe. Seigneur to pesi merci pour na pema oyo pesi biso yango toza reconnaissant ya koloba merci pour na souffle de vie ya koloba merci pour atana makolo toza nango pour na maboko toza nango tozo mona tozo yoka ezangolo to mérité te yango tozongisi matonze pa ina yo ngai na famille oyo landaka nga to pesi merci pour na bolamu no likolo na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Émission le Zalima lolo beta lisolo comme l'indeko. Émission où ils ont eu souvent lolo beta lisolo parce que famille n'a pas bengi malolo beta sous lisolo te masolo sila masolo zali juste ka moi baton kande ezope ça passe ceux qui n'ont s'abonner au s'abonner au aimer au partager na bonde na bolingo nzambe tata ceux qui n'ont s'abonner au s'abonner au aimer. Pourquoi pas qu'on partage nzambe a ozanga te ko batela yo et car ndenge ezalaka malolo chaîne ezaka chaîne chrétien eza chaîne éducative jamais ba kocha ba buzoba na kata chaîne oyo to linga toujours rien que la vérité lisoni malolo alinga bete la famille na kati na internet bande kono so s'abonner na chaîne ya maman Lorraine Mbala. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse bande konanga lisoni na beta lisolo ya ndeko mwasi oyo Aouti na libota ya 5 personnes. Aza 4e de la famille. Abotami na libota ya basi misatu mobali moko. Et basi mine, basi 4 mobali moko. Et ye aza 3e de la famille. Yana bango mwana liboso mwasi ya mibale mwasi ye 3e mwasi mwana suka mobali. Abotami na famille oyo na olinga na espiso bandeko na ngai kati na internet toza ba bantu nous sommes des bantous et ils ont ba réalité spirituelle et belée et yo na yo de jo bala yaya ils ont makamso comme la biso na vie non seulement mobala zaki mobulu non seulement moi ça zaki impoli mais tant on so mona wana za ba raison te moboko et vanda kana ba réalité ba famille ils ont ba famille mususu libale kota te. Eza ba famille mususu mibali bandeko la bango mibali akoki obala te poza la responsable quelque part ye mbongo na ezali asunga famille bandeko basi babotaka ye asunga famille bandeko wana ya basi bana wana ya asunga bango atangisaka bango ya salama te poza la foyer na ye to bosa na eloko wana te et tant to bali ya lo sambonde auteur lo sambonde simbili bala. En tout cas, le sambo simili bal. Ndeko yo, maman na ya palate. Maman na ya boti bango na papa mi balé. Bana mi satu na papa moko. Bana mi balé na papa moko. Bana mi satu donc ye bana mwana moko na papa bana mi satu na papa moko. Bana mi balé na papa moko. Ya liboso mwasi mi balé ya liboso mwasi mi balé mwasi. Yami satu mwasi papa moko 4e mwasi 5e mobile na papa moko na papa donc 2 papa na bana 5 quand ezalaka mama eta quand ezaka zokola azana chérie na ya botine bana misatu azaki mobali ye selon mama mobile azaki bi papa bana wana azaki sula anome na masanga
petit qui la kembongo te oh mais na ke vi dire ko beta makambe bele nde ba ko boyana aya ko linga soupe ka soula bande ko nanga oza chrétien ko bala mpagano te tu vas souffrir toute ta vie oza la religion chrétienne ok ko bala la religion mususu otoyebi parce que nous les sommes les chrétiens et ça ba religion mususu baza ba chrétien te bandimela Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur te ezali ba religion ezana ko tanga komboti oyebi ke ba sectara Christ te ba bi Christ aza prophète lokola nani yaya tangu de gens ko bala na religion wana en tout cas maman tu vas souffrir mon balu amela ramasanga mo so mela ramasanga te yaya o souffrir parce que vous avez vision mon côté ndeko yo mwana misatu yana bango balate ya liboso balate mi bala balate aya ko linga chéri ka ndeza la lingi chéri na ye pe basali basali coutumier basali civil basali péril en tout cas honora qui est penza a honorer moi sinae allez quand ndeza la réalité na libala mobali bisaleli moko boye songolo pakala mobali akabela mwasi te akoza mama beli bisungi na famille vraiment ezalaka te soki msu mutabela ekosenga mobali en tout cas nga nalingi ba dérangement boye te nga nalingi buzoba boye te nalingi ko dépasaka bambongo inutile te ya liboso pe amoni trop c'est trop non yo bali tango bali mo pe lisungi fo ezala parce que oza na famille abengi leki na ye yaya yo bando bala mama tatangisi biso na mbonga pasi mais tango deja obali mo lisungi so mama noza malade atoko sunga biso te tona biso bandumba atoko sunga biso te mais mama na yo abokoli yo mobali te papa na bino asundola mama na oza na âge nini lelo mama kolisi yo na bambonga makala okomi mwasi munene mama balisi yo mobali ntango abali atio na ndako mais pa yebake mama mpa azalaka na soutenir mwasi na nga parce que aza na mama mais yo eloko wana oza nango te mama soki abeli osungaka te eloko moko te mwaye mpe ndeko ayebisa ya na ye vérité ke nasalaka nyonso mobali na nga alingaka nasengaka alingaka ne kopesa te ayebisi ya lobi en tout cas réalité libala oyebi te parce que obala te réalité libala mama pa yebi te parce que mama vanda na libala te donc nga nazobika lo nasali 12 ans de mariage eyebika nga moko réalité libala oyebi yango te mokolo kobala osala nini ocomprendre libala ezalaka nini a manqué respect o manqué nga respect naza yaya na yo ozoyebisa ngai bongo nayeba réalité libala te discuter ça va vanda pe na libala ngo makolo na nga somo nyongo suna ndako na yo kata makolo na nga buka nga makolo na ndoya suna ndako na yo te akendaka pe te akei ayebisi mama lobi mama en tout cas na ndako ya mwana yo nga na okota te ayebisi ekuta lobi tozala pe papa moko te vanda na libala na yo soza mposa kosungasunga leki na mobali kosungaka biso te so likambo ekomeli yo bengaka leki na mobali kobengaka biso te avandi na ye pa yayebisi mama na ye alobi mama lokola nga na bala na nga te nayebani nanga baréalité libala te lokwa mwana abala soki problème yo mokendelaka mwana yo nga na ndaka mwana yo nokende na nga te atikali mpe deja confesse nini ekoti bandeko diable asalaka bisika o ene ezali aprofitaka kaka bisika kimi eza diable ayaka te parce que diable alingaka kimi te diable alingaka séparation oyo elongi boye mpe bisika diable asala nini aoperaka mwasi mpe ntango atikali en tout cas zela mobali yesu plus pur salelanga te eloko nateka nasunga famille na ngai nabalaki yo nabalaki famille te mobali sulare ke ezongi mbongo ne malamu adepase na masanga
En tout cas, soko ye na ndaku na bango okolia kitoko, mais là ta 40 casiers, mais transport ezate. Mbongo ezate, moi ça lobi non, oye komi trop. Non na sali ki obenga ma papa lelo. Ata argent de poche bo pesa ngati. So na sengi mbongo bo ezalaka te, so na sali bo ezalaka te po nini bongo. Na yeka pona bote la ko bana lisungi ezate na famille na bandeko. Lelo na kabona na ndeko na ngala ya na ngali likolo na yo. Aya awa te mana zala kanda na bakanda na pesa ya réponse mabele lo bandeko na ngaba tika ngali likolo na yo. Mama ona yo kenda ko bala epa na ngasoka tangisa nga te. Olinga ko bala ngai mobali ko beta. Pe akalikila ka bisika obeta mwasi kana longi. Abeta ka mwasi kana longi. Mwasa koma lokola ya komi lokola ya na ye. Mais mobali aza na possibilité. O apesa ta mwasi mbongo alandela ta bana mo bilamba te. Bana balata kala mwasi kaka mbongo awenza opesa wana. Mwasa ko fofile osombela bana ye mbongo neka masanga. On sait bien en tout cas te na kokate. 12 ans de mariage en tout cas na kokana te. Pourtant abalaki na le pas boto na les aki boy. 12 ans de mariage on a moi na liboso ça na 9 ans. Abande ko concevoir ta bande ko bota en tout cas maman na sala qui fort ba le sambo ba nini na bota ki moi na liboso ça na 9 ans et mi balé azana na 7 ans. Mbele azana 7 ans. Ya Misatu azana 4 ans. En tout cas, bota apenda d'écart. Abi en tout cas zokokate. Abi singa bima lolo. Na sale fort loko la mwasi. Na sale fort loko mwasi. Nanda kwa na za loko rideau. Attendez ça la kanda kwa na toza biso mibale. Ngande na za reste. Yaza chef de la maison. Ngana za chef de la famille, maman. Et yaza chef de la famille plutôt. Il est le chef de la famille, il est le chef de la maison. Mais tant que vous avez avant de faire moi, si maman est, tala boye, ata bande kone baroya, aye bisa, o sutu kaka boye, nyesa ye, o sutu kaka boye, nanya ye, asolo la kana mosite kende za boto ya mamupaya, etala kaite. Donc o ya lobi yango esalama. Biloko anda kuka yemta kenda kosomba. Omona ka ba kite koti, omona ka biloko koti, ngana ye nga bo mwasi na nga kaka na cuisine. Ngaka na lambaka, naka ndeza la chambre, nde bo mwasi na nga yango wana. Nyonso etikali ngala zakate. Soko bando omoni ka elika mowe rankine na lopango. Rankine na veni. O kaka mobali na yo, mobali na bizaleli mabe, mbali na yo kanga ke longi, mbali na yo. Abibo na yebite liboso ezalaka mobali na pesa tala te bisika to bande ko futela mobali na pesa tala te mbali na sekaka mais bisika to koma na yeba te mobali no rankinye mobali na za boye mbali na za boye bon nazo yeba te mobali na komi mutu mususu o nga na yebite en tout cas muteme tondi na koma na famille batikanga basundola ngai baloba nanga lakisaka mobali nanga mona kambongo malolo amona kambongo to d'être comme na niveau futela ndako à $500 ce qui azana mbongo ndazana salaire ba futa kenga na yebite na yebi salaire ba futa kete nga yaka pesa nga kaka mbongo ya provision pe mbongo ya provision ngozo pesa yo apesa mbongo ya provision saka ya loso ya saka ya semoule na bidon huile provision pesa nga yango wana mais le reste na yebite na yebina minerval la bana ke ko futela bana minerval mama nozo mona nga mafuta na pakola nga moko nyonso na sala ka nga moko siko na yeku o libala to bala na rapoto sungana siko zo sunganga ne lokote lisungi ezate elamba fona fofile pona sombelamba siko ngana bota kaka. En tout cas, malolo n'a pas divorcé. N'a pas divorcé, n'a coquille sauté. N'a coquille sauté, moté, mais souki, n'a zaboé. Si nous n'avons pas divorcé, n'a pas ça qui en tout cas, na chambre ngate. N'a pas ça qui na chambre ngate. Oh, déjà 2 semaines.
Lobezo lobalanga parce que lisola betelinga netilelo. Sozo banga o lobezo lobalanga en tout cas ozo ça la décision na wana bien continuer nango. Et la décision malam malolo. Natika kaka tona divorcé. Nga pena bisi en tout cas ngai na ko conseiller te ke divorcé. Et parce que ça eza mission nga te ke na iso divorcé. Et pourtant au divorcé sango lobi malolo mtatinda kinga non nga no recommander yo sambela. Tala nanu na famille na misisa. Yaya, omoni diable. Amoni que okoti libala. Akosala kaka loko moko po benda yo ezongiso na famille. Parce que libala ezalaka te na famille. Libala ezalaka te. Aluka créé po muteme vimba. Yom to seka wana na kenon na sauter non plus loin na lobana ndeko talanga. Yom to seka na mobali o seka. Ba garde fou nini yota. Parce que liba les a instruction divine. Et ça mon beko nzambi. Banda loti lobi diable otika la kolinga liba la te. Parce que c'est lo honnête. Et c'est lo honnête otika olinga ngote. Si ko tango seka na mobali ba garde fou nini yota. Oye protéger liba la na yo. O sambe la raté. Liba la eza basé na nini. Liba la eza basé na nini. O protéger ngo na nini. Yaya, mobali. Ndenge nzamba saela mobali. Aloba ke Marie aimez vos femmes. Oyebi bolingo eza plus quand des morts eza makasi. Nde bolingo pesa makasi. Mais tango moni mobali akomo zolo mbanda libanda c'est que bolingo ekiti. C'est que bolingo eza suite. Ndeko nanga kolo lisolo. Ya to sambela. Na ebisaki yo na privé quand de to sola ki to sambela. Pe na ebite ba bonne na ngai famille na nga comme conseil ni boko pesa ba mama bazali ba papa bazali bilenge bazali ba ope ba yebi koleka nga bazali comme conseil okoti kango na commentaire atala kanga mingi ataka pe ba commentaire ozanga te komona commentaire na yo na ope soka conseil ya libala ezelo kwanza zonga pa mutu apesa ki libala azanzambo abongisaka yaya omoni mécanicien donc basalaka mutuka mécanicien azalaka te mais tango yoko présenter mutuka yaya azana tata tuno basalaka ngo na neni po tuna kapete basala ngo na neni mais abongisa mutuka pe zongi na eta nango e bongo nzambo asala yo ayebi ba parti ni na satala kata mutu ayebi ke kingani fona simbe boy ya ba benga ke docteur par excellence mutu a calculé dose anesthésie Jésus a calculé dose anesthésie a mamika Adam yaya azam docteur par excellence a échoué jamais dans le domaine d'opération yaya zonga pa mutu a salaka mobali na yo a calculé ka dose anesthésie a ta Adam pour ba benda yo. Est-ce que ou te la mukua na ye kosala 12 ans de mariage elobe lokote kosala 12 ans de mariage elobe lokote mais ngala yebe loko moko na asinde na wo comprendre azanzambo abongisaka eloko ekufa kala lela nzambe la Bible nous dit fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommandez ton sort à l'Éternel. Aimez à lui ta confiance. Il agira. Zom kambunayo. Memango pankolo. Aobongisa. Aza capable. Yaro kate moraja masanga. Ponzamba sepesa motema na yo. Parce qu'on peut supporter masanga na été. Aza capable. Yaro doser ango. Pour yoza la kimia. En tout cas, na sepela na bino nyonso. Ceux qui n'ont s'abonné, au s'abonner, na beti sete. Yaya, ko balate po kininganya balaki. Ko balate po AGKI. Ko balate po omona agité. Non, bala parce que comme ton. Bala parce que exemple mobe kwa nzambi. Ko balate parce que nzamba tala agité. Ceux qui nzamba tala âge, Sarah liga botate. Double ménopause, mais Sarah bota. Et notre domaine à calendrier qui par nzambete. Notre domaine à âge est à la nzambete. Kota la koba la te pona. Bako respecter moi sindenge, bako respecter moi sa cause na yo.
Ceux qui respectent moi si la famille na yo, bande comment peut respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala et comme ayete. Au moins de te okota mabena kata ndako malade kidi